Ambassadeur ya États-Unis, Royaume-Uni pe Canada bakebisi ete mibeko misatu miye mizali kobongisama na Assemblée nationale po na mbongwana na misala ya bosembo mikoki kobotola bonsomi ya bazuzi. Tibor Nage, secrétaire d'État molandi ya États-Unis pour na mambima Afrika apesi pe maboko na bantoma baye babimisi liyebisi elongo. Bokono bwa Ebola ya mbala zomi bosili na monile ya ekolo Congo démocratique epai wapi bato 2287 bakufi na yango. Ministre ya Bokolongono asakoli ete moto ya suka abikaki na yango koleka mikolo tukuminei kasi bokono bwa Ebola mosusu ya mbala zomi na moko obandi na etuka ya Équateur uta pene ebandeli ya juin. Bato tukumi bale na minei bazwi yango pe zomi na misato nde bakufi. Bisaleli ya pene million moko ya $, biko sombama na tina ya kobatela minganga pe basalisi na bokono ya COVID-19. Misono miango mipesa maki na moko na banki na ekolo Congo démocratique. Kasi mardi bisika ya kopesa lisalisi na pene bato nkama mibale bifungola maki na parking ya Grand Hotel ya Kinshasa na lisungi ya Fondation HJ. Mokonzi ya Sénégal Macky Sall amikotisi na bokangami sima na kozala zinga ya moto moko azwamaki na COVID-19. Misalam ya présidence ya Sénégal miyebisi ete Macky Sall asalaki test kasi ya monanite na bokono bwango. Sénégal ekomi na bato 6129 bayebani kozwama na COVID-19 pe tukuli bwana misato nde bakufi. Emeka esangama male mosani ya kala ya ndembo ya DSMP na Léopard akufi lobiloleki na mibu tukuminei na mibale. Azalaki na maladi na l'hôpital ya Saint-Joseph na Kinshasa.